c'est la folie. On s'en fout, dit. On a du pétrole et du gaz. Mama o mwana suka zo benga mama aza koko na ye. J'ai tous mes preuves. Soye na kosi bat bana Kinshasa bokende bo filmer nga mama o mwana suka o benga mama. Mama o aboti mwana suka mama wana akufa po alongola ka zemi ya mobali mususu na ngola. Balongola ka zemi mabe. Pasi wana azongi kini pona ko luka traitement. Traitement et même maman mwana suka na liwa. Mama a boteli biso Brinette azaka na sama bele. Oyo yazo benga mama eza koko na ye. Eza mama biologique na ye te. Avant mama mwana suka akufa. Soki mamna oloba na kosi batu wana Kinshasa bokende na Barumbu mwana suka avant aya BCBG mwana suka avant ya BCBG mamane avant akufa mwana suka koko na ye ya mobali propre mutu a dévierge mwana wana. Na minute je vous parle famille wana ekabwana. A dévierge mwana suka batu nyonso bayebi mama mwana suka atomboka akenda azokisa mwana ya oncle na ye. Mwana suka na munokone alobi mwana o ya bota ana 9 ans. Déjà je vous informe que mwana ana 9 ans te. Mwana suka Brinette alobi na biso ke mwana na ye o babota na JB mwana ana 9 ans. Nga Karine, je vous informe que moi on a inventé. Donc ça veut dire que ce li kambo yelo koute koti c'est que ya makambo ya nini ya mbongo. Alors botika koya ko mikangama na makambo moko boye o bwana ba preuve te. Poka bo faire chier JB, poka bo dîner, poka bo yo ki sa JB Sony. Te biso peto zat. Biso to lingara ba injustice wana te. Baki mutema mabe ba na makasi wana ça va pas passer sur bisoto za to kota na source information koya avec tout le preuve. Mam nazolo ba jeudi et Jassim taka na sali on a pyjama. Je vous informe que mwana suka Brinette alobi mwana ne ana 9 ans. OK to saboy. Na ebisi bino mwana suka za mwana 1996. Donc mwana 1996 soki mwana na ya boti ana 9 ans, ça veut dire azo ezemi na ajni. Ba viola ki bo sala nga calcul. Pona yo baby sabatu mitu ana calcul mental noko beta bino binoko. Brinette wana bomoni aza mwana ya 86. Mwana ya 86. Pardon, bolimbisa 86 te mwana 96. Bolimbisa bandeko. Mwana 96 pardon. Na beti libaku aza mwana 96. Mwana 96 lelo na 2024 azana ajini. Mwana 96 soki aboti mwana naza na 9 ans. Est-ce que mwana ana ba viola ki? Qu'est-ce que tu n'as mis en wana? Mwana 96 Ozala déjà, Lélo a 28 ans. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, Azan a 28 ans. Si on a 28 ans, Ozan a moins il y a 9 ans. Ça veut dire au botin à Agni. Ça veut dire au botin à 19 ans. 19 ans, Ozan minerté. 19 ans, bah viola moutouna 19 ans. 19 ans, Ozan majeur. Donc ça veut dire on a 19 ans. Ba maman koutou ya kalabazo ba zemi na ba 13 ans. Ba maman kalaba bota na ba 12 ans. Ba fille sou petit lelo au monde na eboye. Ana 35 ans mais au monde atam sou na mwana na e. Il y a 20 ans. O kanse mukolote abotrande na âge mke na 15 ans. Donc ça veut dire que Brinette a boti na 19 ans. Brinette kombo na eza kombo ya mama na ena papa na eba sangisa. Papa na ye Brino. Papa boti Brinette aza soda.
bon nayebi te so aza soda ti lelo na chaka azalaka papa boti Brinette azalaka soda kombone Brino vieux Brino j'ai dit et j'assume avec tous mes preuves kombone Brino mama Brinette kombone Cadette basangisi kombo ya papa na ya mama nde bache Brinette kombo ya mama Cadette kombo ya papa Brino nde kombo bapesa ye papa ya Brinette ya mwana suka na mama na ye bakabwana pourquoi mama ya mwana suka papa ya mwana suka ake Angola boyebi na kala bat banda ko ke koluka diamant na Angola po bomona ke boyela nga ba analyse moko ezana poite ba analyse moko ezanga preuve bozo ya kaka ba violer jibe fwa kanga manayebi se bino jiba okanga mate po jiba violate akokanga mate po jibe a violate kiba linga ki yo mwana suka Nabina to okomi ke jibe kasa zo ya bala vanda ne jiba zo ki mwana suka linga ki ye abande ko futele ndaku azoka ya charge elo ni sala jiba tika mwana suka ba conseiller mwana suka ke bana ba pio ba conseiller na ba lekso be émission ba simbi so touche ba pesa mwana suka conseil ke ndenge ozana jibe boye okenda ke pane ba 1 mois ba 2 mois po ovanda na libela toke panganga mwana suka na nzela mai oyebiti kote bokenda na tantina na bakenda kosukola yo batrika mwana suka ka epa ba makangwa jibe ba omo ba danseuse ba okela mwana suka zuwa papa shera zo zala na etro ba mema mwana suka epa nganga kaka bango mo ba memi ye ba ye na ba preuve balakisi jibe nde jiba baya mwana suka kote chikicha ebanda wana jiba ndozo mwana suka en charge lupango bazolo boba pesa ki biso après ba binisi biso mwana suka lupangu oyo ya kalembelembe lupango akalembelembe o ba famille mno bando uta bakisangani partout ba kommen ko kitela wana ekenda wapi mambo na ba famille mwana suka baza témoin lupango wana etekama jibe muto apesa je précise na kalembelembe prince ba Yvette Kalombo jiba pesa lupango nous saluons notre héros national donc ba je wana bozo ya nango plainte nini bon yaya ba preuve eza boko ka soni ba live na botika na soni boko koma kake na yeba kite avant boloba makambo va kwa sime boko taka na se na koya te po moni mona suka sali live mbala bango ba viola ki azama na mukete avant oya koloba kota na se luko yebe lo nini bimisi ye il faut qu'il y ait bon lopango akalembelembe o bateka ya nani bazo ki on wapi ma famille mona suka banda uta kisangani soki na kosi baleka basala ba live j'ai tout tokende maloba preuve toke bongo lobi na tiaki déjà na lansaki défi muto sala live ala loba ke Karine makambo lobi okosi boy ya mama Amida leo na lamki na tongo to à 14h30 na téléphone na 14h40 na moni mtasenga défi te dans sa petite to lali to komi lobi dimanche chekicha na tika libino ti soara lelo no ya mutaya yelanga preuve que to finga mama Amida po sali boy preuve izate asali lote bo finga na complexe aleki bino kitoko aleki bino na chance lokolo pepele mata bongo so mutaleki yo yaya luka ko to za pembeni na jembele apeso secret tom sous secret na za prière tom sous secret na za ba kisi tom sous secret na pesa moi loko surprise le na lamuki na moni papa mwana suka sali ba live na ebite makambo papa mwana suka lobi na onga na lobaki bon ke trobi di loba moko nga ya na matière lukuta te na ese no papa na za soda
Ngana za mama Congo te na sara to la te. Ba kaka ami. So dia ba lié moi eloko ba ina matière lokuta ba ko sa communauté te. Biso to kaka na liloba moko na ebandeliti na suka bomu na ka yango moko pe yango ndeka ya solo. Alors écoutez les grands ba chinois ba yebi biso to tonga penza ndako na biso na béton. To tonga ngote na mupose mupepeye mema te. Ah fondation kitoko mabanga makasi. La Chine est tonga ma la vérité na pole. Nefse no papa mona suka aki soda a voyageaka. Boyo ki amama na te. Yo déception na yo. Po bandeko to longola ki mutema mabe. Dossier ya mwana suka. Aka danseuse abota na papa chéri. Mwana suka na munone e bandeliti suka tikali otanga komba mama amida te. To kita to mata bandeke photo za rappel na respect batu. To za na respect batu amida za moi ça n'importe qui te. Amida za célibataire te obo bandozo kombo ni bo kangisa kete omsusu kyo po aza papa banane. Et puis na yoka amida boti na mibali combien. Oh mais mama Congo sokolo babongo okamisanga. Mama Congo yo za na poto. Biso ponga pe na fia poto biso na poto awa. Eza raro mona moi mwasi aboti na mobali moko rare. Na longola ko ba fia kini na solola na biso. Yo soki oloba mida boti na batate bele. Amida na ajni. Et puis na batata ngo nyonso yebisanga muto isa ofelende yo baboti so mwana ya 37 ba senta yo. Yebisanga na nya senta mida. Bana nyonso na boti ezala boti na di papa seke di papa na babala ye. Donc papa boti amida tia koti na sama bele aliye bambonga mabala. Amida so ezana fia sambwisi voile koleka mida zate. Ya yebi na voile bisendenge vandaka na tolo. Ayebi na esengle. Amida yebi na voile ya liboko moko. Ayebi roba voile ya bandenge nyonso un peu du respect ya. Mambo muninga mwasi asali oyo koko sala te ya muta bongo ndozo finga na loyenge kongolo betelo maboko otalo meno. Ba kongolo nyonso baba zoba te. Tokyo tika te ba valeur a mboka bobo mara bango bongo no. So ezaki likambo mulele moko yo lobi nga na okyo kata matanga te pona chelo makeup na ya. Mais si na che makeup po wano komo simbeza bato ba opia valeur a mboka. Amida lelo na basi amida model. Amida lakisa biso basi même mobali ya bali oso bêtise l'équipe boma libala. Boma okoki okufa pona mobali te. Okoko vanda na libala pasi te. Okoki ozala malheureux. C'est quand je dis libala pasi na bi pasi pona mbongo te. Pasi te que ce mobali o maltraité yo. Oh soki na bimi anani akozwanga biso kutu makolo X to bimi bazui biso. Biso kutu réputation gâchée pourri enterré bazui biso. Nyonso n'importe l'ande exemple ya yayati. Lokolo ya shati. Yande likambo lokolo ti. Ah! Mama. Nanenga mabete e ofinga mutu tota ka mabete tota malamu. Amida azana ba œuvre belé ya malamu. On attend normal so ito ba congolais to ko fingete surtout ko za mwasi na loyenge a niveau na bisote ya. To zela te mutaku fa to ba ke Amida aka somo te. Lelo na réseaux sociaux bakomo benganga Amida ya réseaux sociaux. Pona bete loko ser libale kufi prêtre. On sert à qui bon sert à qui koto prêtre à qui prêtre à koti. Junior so ezaki toko j'espère hein. Votre papa a la cousine Nabino Farline pendant des années. Votre maman a couché dans votre maison, dans la maison de votre père. Là où votre père couchait avec sa nièce, elle aussi elle a couché avec le petit de votre papa sur le canapé acheté par votre papa. C'est de ça que tu dois venir parler dans ma plateau. Viens parler de ça. Au lieu de vous attendre, il y a quoi ignorer Batu. Il y a qu'à kobeta masolo à bongo. Viens parler pourquoi votre grand-mère, Agnès, vous a séquestré pendant des années. Oh maman, Abino Bandé, quoi, un portail. Elle ne vous voyait pas. Viens expliquer pourquoi. Comme déjà adulte, ton papa a dit que tu étais libre de venir faire des émissions. Bato Boya m'a une question. Pourquoi sa mère s'est remariée plusieurs fois? Pourquoi à chaque fois ils appellent tous ces messieurs-là des papas? Même les macabres de leur maman, ce sont des papas. Ils n'en ont pas marre d'appeler les gens des papas? Bah journaliste Boya Mbakaye, posez-lui des bonnes questions.
Posez-lui des questions sur moi, Souka. Posez-lui des questions que s'il est au courant que leur papa a engrossé une fille de 14, de 15 ans. Si quoi 15 ans, dans l'état Zeme Kota. Abandon la na Ajini. C'est de ça. Sobo yambiye, kuku dendo wana maboko milai, makolo milai. Et posez-lui aussi la question à lui-même. Il ressemble ni à sa mère ni à son père. C'est quoi ça? Soraya ressemble à leur maman. Daïda ressemble à JB. Lui ressemble à qui? C'est la question que vous devez nous poser. Junior, son, c'est bon? Ta soeur Soraya ressemble à votre maman. Ta soeur Daïda ressemble à votre papa. Toi, tu ressembles à qui? Toi, tu ressembles à qui? Non, il ressemble pas à son père. Je suis désolé. Tiens, Junior, tiens, Melekete Jazz. Je sais pas. Dans ma boko milai, où tu vois les ressemblances? Junior, il ressemble à un Sénégalais. Il faut qu'il pose la question à sa mère, ma visite naïe. Parce que eux aussi, ils sont penchés vers un peu Mali, Kuna, Sénégal. Parce que Soraya a eu mobile moko à Koufa. Soraya n'a pas ça dans la botuta bateau, Bakouf et la copain. Tu sais, quand tu n'es pas encore marié, aux autres Kouf et la copain, il faut faire attention. Le monsieur qui va aller épouser Soraya, fais attention. Sans être marié, et ça, bana ko Kouf et la copain. Et ça, bien été boutosa, jeune fille, bandi ko Kouf et la copain. Copain Pessio, au revoir, bisous, bisous. Je pars voir visiter mes parents au Mali, si c'est au Sénégal. Copain Lalina, à Silenayo, à Kei, la Boutou, à Koufi. Nam Talia qui est Amida ou Jibé. Qui a mangé l'enfant d'autrui? Soraya, question. Junior, le cas à plateau, va répondre à la question. Qui a mangé l'enfant d'autrui? Le copain de Soraya là, oh bien besoin c'est un projet parce qu'à moi dans mon conduit, parce que chez eux quand il s'agit d'argent, ils font des projets. Question, qui a tué l'enfant qui n'est même pas de votre pays? Dans sorcellerie la bine comme qu'on cache dans la frontière. Boké bomati na Mali, moutaye kopia bino voir na quelle vacances na butu bobomiye. Pourtant vous na bino kutumbongote. Question. Et les gens ne venaient pas dire, hein, oh maman, comme t'es. On veut juste vous montrer que les gens que vous prenez pour modèle, ils ont aussi leur fantôme à la maison. Les gens que vous adorez, que vous rêvez de devenir comme eux. Si je dis Jérémy Kabamba voyant, affaire à moi na souka, mutobangi sabiso azate. Likambo affaire à moi na souka. Justice et kosala musa nango. Tobanga te tolobela star, tolobela tel, a star na bisote, a star na ye na bato ya dirigeaka. Mais na lingi ba mama ba papa nyo sur les réseaux sociaux. Tozala quand même na minimum ya respect na femme d'autrui. Na moni likambo ya mwana suka, bato banzo sala ba analyse, bo dénigrer, bo finga mama Amida Chati. Non! Likambo oui, il faut ça oui, il y a non, il faut ça non. Maman Amida Chati a sa femme d'autrui, a mérité respect. A mérité respect, les lois mérité respect lobby, a mérité respect lobby okuna. A boti Najibem Piana, relation avec Sila, a bali libalane officiellement. Azana baseme ki na ye mususu, azana foyer na ye mususu, asali famille na ye mususu. Boko tise na buzo bate. Internet, to mélange kamakambu te, to lobela mokonza BCBG. Tolobela likama mwana suka. Loko biso ba okanga bino ba boma biso pour te défendre mwana suka. Est-ce que justice ezaka pona biso ba pauvre, biso ba famille zanga griffe, biso to sanga tina. Batu mususu justice ebanga bango. Toza awa, to mona que justice a mwana suka eko salama. Mais na respect, na sengi bino pardon na fukami. Na fukami dodokolo. Na fukami dodokolo.
bokotsa mama mida la bêtise wana te azali femme d'autrui a mérité respect mama mida nano aleka na réseaux sociaux acritika finga te aza mwasi moko ase respectaka bana na ye base respectaka eza kaka junior bon makambo junior nga nalanda te aza jeune na baage ya puberté ozomona na bamalili ya poto mais mama mida se respectaka oyo akotake mama mida na likambo ya mwana suka bonga bana justice poto eza suka te bozalaka na bafamille we tolobela makambo mwana suka mama mida aza mama na yo mama na nga mama biso nyonso amérité respect bokotina babétise wana te